Bandeko na nga napesi bino mbote na kombo na Yesu Masiya mwana nzambe na bomoi. Ngai mama Deline na ye kosala su video na partager makambo ezo matangai po ete na partager lelo na bandeko nyonso obolanda nga na chaîne oyo. Makambo ebandai ko matanga banda mikolo otoleka afuna partager yango pe na bandeko nyonso o to partager aka makambo molimo na chaîne oyo. Lelo nazo partager makambo ya esprit na biso fo ezalaka makasi, esprit na biso fo ezalaka makasi. Le toza na nzoto ya bomoto na biso ezalaka makasi, molimo na biso pe fo ezalaka makasi. Po ete eza na bato mosusu okomona ye boye na kimosuni aza nzoto makasi, makambo nyonso makasi, me na molimo na ye alemba aza vraiment ya kolemba. Mosusu okomona ye boye na kimosuni azali kolemba me na molimo a makasi. To bondela po ete kolaza na biso makambo to partager lelo yango oyo. Eza makambo ebele me nazozwa kama ba parti ndambu comme ça mususu tosala pe na ba video mususu. Na komba tata mwana pe molimo santu ko na bomoi papa na pambolio na kumiso na netolio po toza malamu mingi nzamba mpuntulendo nzamba bakoko na biso. Merci po na ngolu oyo salinga ya ko partager makambo oyo permetaki nga na mona na partager yango na bandeko na nga lelo. Papa molimo santu za na nga tikete o nyonso na koloba papa bana no bakoyoka e baksa 1 plus 4 na bomoi na bango. Na komba tata mwana pe molimo santu na telemeli o nyonso eza yote eza na nguya soki mokete na komba tata mwana pe molimo santu. Amen. Bandeko na nga video o nazo partager koloba na batuke molimo na biso ifo ezalaka pe makasi, eliaka bien, ezala na santé malamu, ezala kolongono. Po okoki kozala na kimosuni oza bonne santé me na molimo oza maladi. Okozala na kimosuni oza bonne santé me na molimo na yo ozobela. Lelo yo ozobela na molimo moye pe molimo no etravaye ezate. So oza maladi na molimo moye molimo no etravaye ezate. So oza pe nzoto makasi to lemba na molimo bitumba molimo o ekoyela yo moye obunda ezate. Na lobaka ngo tango nyonso milimo na biso ebundaka. Milimo na biso ebundaka. Le baka ko bundisa biso na molimo to bundaka pe makofi, to ko bunda na makofi, to ko bunda na makambo ebele. Na betelaki bino mikolo utoleka ndenge na kendaki quelque part na molimo na kende okuta na besprit moko etakaki nga na masasi na minduki babimisela nga ba minduki nga pe le na tiaki boye maboko na nge ekomaki kobimisa pe na komaki ekomaki lokwa revolver ekomaki pe kobimisa pe masasi piu 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 na bomaki bango. Donc molimo na opo ezala pe makasi esengeli na yo obondelaka mingi ojenaka situ osalaka ba gene o a carême te eza na mutu mususu azo gene me azo bondela te wana ozosala eloko te. Gene et prière okili biloko akoleya ya bomoto opimeli nzoto no ya bomoto bilei po olisa nzoto no ya molimo yango moni ntango nyonso tozalaka na bagene tolotaka ndeti nga mama Deline so naza na bagene makasi so ozolemba na nzoto omwana molimo bayo kopesa mai ozomela, bayo kopesa mai ozomela, bayo kopesa tamusu légume, tamusu baye koservi yo légume po olia. Donc ndenge tojenaka tolisaka molimo mutakosa oto Yesu Masiya sa jenaki nga na ko jene te via mwana nzambe ifo ko jenaka. Le yo jenaka te yebake molimo no eza faible. Le molimo no eza faible bako miso pe bako miso punda na bango. Ndeko moko ayebisaka nga bi mama Deline grande na nga komisanga nzoka cheval na ye na butu to na amataka likolo na nga azokende koloka azosala ba voyage ya misika nzoka ndenga na koma cheval na ye. Nani ayebisio prophète moko ayebisi nga boye nga bia bo alobi oui nazo comprendre ke koza ya solo po nga mopesi na lota ndoto moko quelque nini boye. Donc eza na bato oyo
tellement zo bondela te tellement zo tambo na obanga nzambe te moye molimo no ezala makasi eza te okoma na ondoka cheval ya batu butu bazwi yo bakomi so cheval bamati likolo na yo wana taka mpo bango bakomi kokomande yo okomi oleku to boya sikoyo ozolisa molimo na yo ozogene ozobondelaka omonake l'air bakolinga bakomi so chômage okomi sauvage soki cheval okomi oboya don na molimo omona bandi koboya nayebisa bino nakenda na prison spirituelle mo bakanganga kuna le nakomi kuna nde na bandaki koboya baloba nanga boye nazoboya nano elambo balatisinga nga bi elambo eza mokuse nakome bato nyonso bazalaki na kaka boye balembalemba babiso bosala mulongo baye kosala mulongo bosala batie biso mulongo bato baoboma biso futa okufa nga mpe na se retrouve na mulongo wana nabetela bino ndenge lekaka ozomona donc molimo no fo edisitaka tozalaka kobondela période mo na ligne na bandeko mo boye na ye toyebanaki te me toyebanaki apartir bakombo nde tobondelaka na ligne bandeko na nga na ye komona mama moko toanda bondene na ligne wana nayebi mpe ye te me na molimo nakutani na mama wana nakutanaka na mama wana na molimo nde nakutana na mama na molimo na ye azalaki na pota mo monene elongi boye pota mpenza boye efungwama kaka boye pota penda boye longi munene pota ngo banda obimisa makila te me efungwama kaka omoni pota so baoti okata sika nde eza misuni nyonso ezomona na wana nde namona mama na molimo nde nakute na ye boye mbamona tali bonga bi o yo mama ngai na se présenter nga mama Deline ayebisi nga bi nga mama Intel atangi kombo na ye nga mama Intel nga bi o pona nini oza na pota boy wana pandake biso tozobondela na ligne tosambela nde nga nazomona bongo na molimo na mkutani na ye na molimo nde nga na se présenter lokwa toyebana bilongi te pa yeba nga te na molimo nga na se présenter nga mama Deline ye patange nga kombo na ye nde na ye ko comprendre ke l'air atange nga kombo nga bi o ndenge ni kasi oza na pota mune bone elongi abi nde kutu naza na pota boye do nabatamaka kaka soki bato bazomona nga na pota boye ezozala bien te moye kutu na progresse eza te moye nasala likambo moko eza te mpo nazalaka na pota babandi mutu bakata nga pota nde nayebisaka bino banzoto soki ozosambela fo kosambela na boso kotambola na obanga nzambe le molimo na yo ezobima okokutana na mbisikadi babundisi yo mpe bakati yo do ya kutanaka na mbisikadi na nzela donc molimo na ebimaki milimo na biso ebimaki ekesala mission moko boye siko le molimo na ebimi ekesala mission moko so oza makasi te okutani na bato kuna babundisi yo omonake bazokisi yo basali yo mabe ozomona bakokango mpe na prison otikali kuna na prison na bango kuna do yango wana bandeko na futo bondelaka milimo na biso ezalaka makasi biti nazosala pena video oyo mpona koyebisa bato ke to basujet de prière oyo tobondelaka nango eza basujet de prière surtout nga mama Deline basujet de prière oyo nga natindaka eza basujet de prière makambo oyo nga na mona na molimo nde mema ngai ya kotinda pe basujet de prière na po tobondelaka nango yango le ozolanda bavideo oyo nga nazopisala eza tolandaka po mona boye ozwaka basujet de prière le ozobondela ozoloba nzambe nazala makasi na molimo pesanga bibundeli ya molimo nakili bilei na nga mpona bibundeli ya tozalaka na bibundeli ya molimo mpe basuje mosusu bato mosusu boyokaka nga nango tosenga nzambe apesa biso mpe ndenge akobunda na molimo wana mpona mona na molimo nakekutana na ndeko moko azalaki na bitumba tobondelaka na bango azali na bitumba makasi molimo na nge ebima nakutana na ye quelque part le nakutani na ye namoni ye na mbeli mpenza ye pe namoni ye nango asimbi mbeli mbamongale na ye namoni ye na mbeli nga nayebisi nga na bi bapesi yo mbeli ebundeli me oyebi kobunda nango te ndeni basimbaka mbeli boye te basimbaka epe boye te bandeko na nga na bandi kolakisa ye ndenge basimbaka epe na bandi kolakisa ye ndenge basimbaka epe nga pesi na mone nabetela bino nazobunda dans l'espace na banda obunda dans l'espace bato wana bayaki na epe nga mpe nabimisaki epe oyo nayebisaka bino periode yango nasi boyebi so nafukami na obondela nazomona nga nazobongisa epe nazobongisa mbeli
nazopangusa ngo nazobongisa mwana susu mkinga so na bandika obonda nazobongisa nzoka nde nazobongisa ngo seke nzambe apesaki ngango mpo ebeke bitumba moko ekoyela nga bakoya kobundisa nga na bepe le bitumba na dans l'espace nayebisaka bino dans l'espace le bato bayi kobundisa nga le babundisa nga bona bete yango deja nde esika bango bayaki na epenga mpe tia natiaka boye pia na bimisa epe pia nanga mona okama modele na bunda nepe wana ozomona doki yango wana do na molimo le tozogene le ogene obi nzambe na kili bilei nanga mpona lisa molimo nanga ezala makasi soki naza na prison spirituelle na bima so yo ozobondela bongo eke oza na prison spirituelle ozogene ozobonda me yeba mpe mabondela bana ya nzambe ebele emataka nango te problème na bino mpe siko nde yango wana bandeko nanga seigneur ya pasi makasi po mabonde na bino bato ebele bozobondela makasi bokozwa na bino basije oyo mais siko problème ke mabondela yango emataka te ndeni bobima na baprison spirituelle ndeni nzambe akosala kati na bino oyebi ke eza na bato si na loba banda kala il faut kosukisaka mabonde na kombo tata mwana mpe ya molimo santu mais bato telema ekota biso na mituti na makila ti na mikuwa na misisa tokoka bato bakoka yango te siku mabonde na bino so oza bitumba makasi mabonde na bino banguna bazoyiba yango mabonde na bino ezokende na banzambe lokuta na bajezi lokuta ozomona ezokende na bayesu oyo ya bien te wana siko ndenge nini mpe kozwa bibundela molimo oke nga l'essentiel na osa mosala nazoloba na ngai ozomona bandeko na ngai nde yango nalobi ke na molimo na biso ezalaka makasi ifo tobondelaka molimo ezalaka makasi nakutana na ndeko wana na bandi na biso bapesi oyo epe ya kobundela mbeli ya kobundela me yo ndenge mpe ozosimbela yango boye kobunda ndenge nini na bandi koyekuse ndenge akobunda na mbeli wana nazoyekuse yango nazoyekuse mba na kamwe ngabi nakutani na sere ntel na mbeli na lakise ndenge obunda na mbeli wana nayebisi nga biseke bitumba moko eyelo o makasi me nzambe apesi yo deja bibundeli bandeko na nga tobundaka yo bato mingi bazaka nzambe ebundelanga kolobundelanga nalonga bundelanga nalonga te lobaka boye na priere na yo nzambe epesanga makasi nabunda bitumbu ekoyelanga nalongaka me bitumbu eleki nga makasi kolo yo moko bundela ngai c'est ça nzamba bundelaka biso na bitumbu eleki biso makasi na bitumba kako eza na niveau na wana yo mo ozokoka no kobunda te po lingi kobondela te nzamba obundelo ndeni olingi kobondela te kobondela soki kaka kobonde aka priere koki yo bandi kosala makamsu aka priere koki le yo posa olia le priere ekoki le yo okomi na posa osala makamsu siko oyebisanga siko molimo no ezala makasi ndeni do futo bondelaka bandeko na nga milimo na biso ezala makasi makambo nini nauta ekomona milimo babiloko oyo tokotana na ndako bandeko na nga eloko na eloko biloko sorti na sorti ekotaka na bademo nango biso toyebaka te biso toyebaka te ke biloko ebelo tokotana na bandako na biso ekotaka na bademo ekotaka na bademo na ndako biloko mosusu towana yango na ndako efanda na ndako na yo oyebaka te nzoka eloko oyo ezaka esprit mobimba oyo ekota na ndako na nzela ya eloko oyo donc eloko wana siko avant esprit wana ebima normalement il faut nde obimisa eloko wana fo ebima libanda nde esprit wana ekoya kobima na ndako na yo namona pesu mokolo mosusu bandeko na ngai avant tokota na oyo naloba mpona baesprit wana ta mosusu wana ekozala na video mosusu wana ekozala na video mosusu na moni mposo na sanction awa esala nini neti nini mibale mbala moko molimo na yo ndeko na nga ifo ezalaka makasi oyebi mokolo mosusu tozalaki kobondela na ndeko moko tozobondela na ye mbamona ye komona eloko nini namonaki namoni le tozobondela namoni ndeko mosusu namoni azalaki akotelema me bakanga ye na nsima motu moko akangi epi akangi ndeti maboko na nsima boye epi atie ye mbeli boye na kingo atie ye mbeli boye
akangi ndeti maboko boye na nsima ndeti nde ezala kaka nde totala na bafilme bakangi ye ale moto anga tie mbeli boye. Bandeko na nga pendant ke biso tozalaki kobondela nde nazomona vision maseni wana nde nazomona siko seni wana na vision mbala moko na sentir on dirait ngamba moko na bandi siko koloba ngabi nzambe na nga sere ntel penza bakangi boye muto alinga kate kingo nzambe na funa sa quelque chose alinga kate kingo mona lokwa nga na telema mbala moko puna susumuki. Donc indirectement donc molimo na nge telema ki pona ko défendre ndeko wana. Molimo nange telemi pona défendre po batie déjà mbeli boy bangi bakata ye ndeko nanga nde na yebisa bino so babomio te na molimo na mosuni okokufa te. Fo ba bomo na molimo fo ba bomo na kimosuni boy fo ba banda na koboma na molimo babomio na molimo nde na mosuni okokufa. So yo tambola na nzela nzoka na molimo déjà si batio mbeli boy na kingo yebisanga siko ozo bondela te ozo gêner te. Na benga ndeko wana pona yebisa eke yaka mbangu awa toza na retraite awa na ndako oyo yaka mbangu po na moni yo mabe na moni yo mabe na yebisi etala na moni yo boye yaka retraite wana to bondela po oza na bitumba na moni penda mutu moko asimba mbeli na kingo na yo boye asimbela mbeli na kingo boye na moni bongo mbala moko te mukola ngo bandeko le na benga ki ndeko wana na yebisi eke na benga loko ezaki butu na benge me mutema moko esala eke na yebise te na yebisi ka na oza na besoin no awa to na retraite ana ndako oyo na oza na besoin no yaka ponza mbatasinga makambo ya bien te pona yo na boyaki ko yebise po ya ozangise kimia lala te lobi oke musala na boyaki na bina yebisa ngo kaka lobi na yebisa ngo kaka lobi na yebisa keta bika ya suru batali nga binza batali nga makambo boye pona yo me yaka lobi awa toza ana retraite na ndako oyo yaka boto bondela abi oke problème te na oya lobi naza mambo ebele ya osala me na osala efona yanga biyaka siko lobi nango na eko benga ye lisusu pona confirmer ke aya na confirmer ke aya pende eza très grave le na bengi ye nde na bandi koyebisenga na bitala na monaki olobi le tozo bondela na moni mutu moko asimbeli yo mbeli na kingo bo akangi yo na sima ni yazaki na sima no akangi yo asimbi mbeli bo na kingo so bouger kaka do kati kingo do kazo nga kata o kingo mutu moko asimbe bo abina nga mama Deline nga lelo na butwa lelo kande to so na butwa lelo na loti ndoto na moni penda ke bakati ngai ko banda place oyo e kati nga boy abi moni bakati boy abi na moni kutu tena nyakati nga na santika mbelele kinga tia efungwa mipa na moni penda pota munene boye nga bia bon abi wi lelo nga na moni bon mba monga mona eko comprendre ke donc potana nde elekeli ye bongo seke le nga na telema ki bande konanga to ndima makamba molimo ezalaka monde spirituel ezali do to salaka makambu na molimo biso nde toza boye yo lalaka ponyo la mtu ebite molimo no esalaka makambu ya mfo bonde la koje na kotambo na kobanga nzambe po molimo no ezala makasi bande konanga neko comprendre siko le na telema ki nde na mona ndeti na telemba mona susuki na susumukaki donc molimo na ngali ya telemaki défendre ye ale na ko wela na nde to welaki nde ole kata ekingo ekataki esiko boy nde siko ngana yaki comprendre bongo bozo comprendre quelle coïncidence bato ba yebi bato to samba ba yebi makambo na oloba quelle coïncidence yiko sala make ngana moni lelo ke mutu basimbeli mbeli na kingo na yebisi yango te na yebisi kaka yaka lobi po to bondela po oza na bitumba po na moni on na vision boye pendant ke to bondela na yebisi ete ye moko lera lali amona kaka azali na sapo nya moni kaka ndeti asusumuki mbeli bakati etia ekati boye pota munene nde en tout cas to bondelaki eleki nango mikolo nasi ba 1 mois to 2 mois eleka to bosana to bondela na biso mami kwa to bondeli po nango mi pepe ane kende po bakosimbila mutu mbeli bo eza pona okata mutu kingo ko boma mutu nde to bondela ki eleka nasi ba 2 mois
2 mois 3 mois père mokomsu na obondela nde na ye komona ye mwana ndeko wana namona ye na bandi munene bandi kaka ndenge oyo alobaki bakata ye boye bandeko na nga nzambe azali namona ye batie ye na bandi wana batie ye bandi wana nde bazoyebisa ngai ke na litoi le na omoni na bandi munene boye bamo bayebisa nga babipota oyo azokaka wana ndenge ndenge azokaka wana yango batie ye bandi mpo batraite pota wana après 3 mois ozomona après 3 mois nga bia bon babi oui donc namonaki mazaki bien zaki na esengo donc bayebisi nga nzambe bayebisanga na litoi pendant na omoni na vision na bandi ya munene ka nde ye moko aexplikaki bakata boye bakataki ye boye nde nzambe azoyebisanga na litoi ke pota oyo bakataki ye yango wana bazotraite yango batie ye bandi na pota na popota na ekauka yango ndeko na nga na sufu bondelaka okozala na ta mosusu na molimo osi bakata opota oyebaka te na molimo osi bakata opota oyebaka na ote kozalaka na pota sikoyo oyebisanga yo na pota monene molimo no na pota monene okobunda nde niso bitumba eyeli yo molimo no deja eza akozoka okobunda ndenge nini yango tobondelaka molimo na biso ezalaka makasi tobondelaka milimo na biso ezalaka vraiment makasi ezalaka makasi ezalaka pe bonne santé ezalaka bonne santé ozomona nde esika nazoloba ke soki molimo na yo eza bien makambo oyo ezoleka na molimo na yo okosala yango bible elobi na biso esprit nzoto na biso eza faible mais esprit na biso eza bien disposé est-ce que bokomprenaka verset wana nzoto na yo eza faible mais esprit na yo eza bien disposé est-ce que bokomprenaka yango yango lelo nga na yo explike yo mikolo euti oleka oyoyo namoni mikolo euti oleka awa nasi ba 1 mois passé nasi namona te pardon on est na bete eza mosusu donc nasi quelques semaines passées awa oui nazobondela na nga bandeko na nga nazobondela namoni eloko nini namonaki nayoki nzambe na litoi na nga nazalaki nabondele na sisi na fani na mbeti na otanga na nga bible pongi ezoyiba nga pa pongi ezoyiba nga kaka pongi mpenza do mpoka na depose bible nazwa position na nga olala doki omwaka nazotiaka bo nazolalaka bamona yoki nzambe azoyebisanga na litoi Adeline telema ozwa mai obondela na mai obwaka na ndako mobimba obwaka mai bongo na bi nabwaka mai na ndako abi na nga wi telema zwa mai bwaka ndako mobimba partout bwaka mai bondela na mai obwaka mai bandeko na nga siko na bi nzambe alobi na nga bongo siko na kati na nga na oloba na pongi na nga na otia boye bamona okanisa nga bi nzambe alina nabwaka mai seke eza esprit moko ekoti na ndako seke eza esprit moko ekoti na ndako seke eloko moko mabe na ndako yango nzambe alobi na nga natelema nazwa mai nabwaka bandeko na nga mbamonga bioke nayebisi na répondre nzambe nga bioke na osala ona obwaka mai abitelema siko ozwa mai obwaka bandeko na nga na pongi na nga kwita pongi wana mbamoko natema nabwaka mai nzambe na nga naza fatigue nakitisi kaka bible pou nalala nalali na nga poni pongi edomine mbala moko namona kaka boye ngai na telemi nabimi na nzoto na nga na telemi mosiko kobima na obima na nzoto na nga na otelema misu pe esika nalalaki efungwami nazomona ke ngai yeyo na telemi nazokamwa ndini nga nalali boye nga sungana na telemi siku na okomprendre te namona yango oyo nasi ata 3e fois to 4e fois mbale lo esalamaka moko su na obetela bino so na sisi oyo
oh nazokamwa do ngana eza te ke oyebi mingi ezalaka yo telemi obimi na nzoto na yo me yo ozomona ndenge obimi na nzoto epuis ozomona yo otikali na mbeto olali eza différent nayebi te so bocomprendre donc ah seigneur na explique ndeni omoni yo otelemi omonake na telemi boye me obaluki na nsima na yo omoni su yo olali wana kuta esalama mbala ebele wana kuta esalama mbala ebele obimi na nzoto na yo mozomona yo mpo olali me wana eza au contraire wana eza ke nga na lali me nazomona ngai ye wana na telemi nasi bocomprendre eza différent namoni ngai sikoyo na telemi sikoyo nga nazokamwa nga na telemi boye ndeni nazomona nga mpe na telemi papa na telemi nazwi nini bashosho ezalaki wana na lati bamo nazomona ngai nazwi mulangi moko boye nayebi mpe te mulangi nyonso nazwilaki yango wapi so ezalaki ndeni nazwi mulangi moko nasimbi mulangi wana bamo nazomona ngai na bandi kotambola ndako mobimba nazobwaka sikoyo nazobwaka le nazobwaka bongo nga mokati na nga nde nalalaki wana notala nga bi nga na telemi nga nalali na telemi lisusu na bandi kobwaka mai ndako mobimba sikoyo kasi nazotala nga bi conscience yaki bomoto boye nazoloba nga bi nzambe alobaki na nga na telema nabwaka mai ndako mobimba papa nabwaki te me namoni ngai lisusu na telemi nazobwaka mai bandeko nanga tozalaka mibale na tozalaka nga bi nga wana na telemi nazobwaka mai mbamo le nalobi ka bona tali mbamo na ekomona o nazobwaka na bandeko na so muta obwaka mai ata na musika so ozomona muta obwaka mai na mulangi asimbi mulangi boye azobwaka mai boye abwaka mai boye na mulangi ndenge ezokendela soki eza mai oyeba onde ezoke so mpe mafuta omona onde ezoke me nga namoni ke o nazobwaka wana eza nango mafuta na omona mafuta onde ezobima mona mafuta nde ebima swa naomona naobwaka mafuta na ndako bamonga na esika nalalaki nga o naza kolala nazomona nga o na telemi nazomona nde nazobwaka mafuta na ndako na mire nyonso ekomi mafuta na mafuta so nga esika nalalaki nazoloba naoregrete nga bi nzambe na nga lisusu mpenza na telemi nazobwaka ole nabwaka mai nakomobwaka mafuta na ndako boye me mire nyonso ekobeba nga eze mafuta babwaka yango na mire mafuta babwaka na mire te ilo babwakaka eza mai nga nazobwaka mafuta tala ngai papa nga siko oyo nalayaki nazoloba nga bi seigneur tala nga nde nazobwaka mafuta na ndako eske yo lobi na nga nabwaka mai me tala nga siko nakomobwaka mafuta mafuta na ndako mbaboye ndako mbimbe kobeba barido ekobeba na mafuta mire ekobeba na mafuta pourquoi nakosala boye nabwaki namoni mpendake na ye mpe pu nakoti mpe nalali pu bamona susumuki nga bi nzambe nango oyo nini bamona bi oyo nzambe ezwa lokumu le yo lobi na nga nabwaka mai nzoto ezalaki bolembu me na comprendre ke esprit nange eza fort etelemi olebwaka mai ebwaki kutu mafuta na ndako mafuta esymbolizaka onction nguye puissance mafuta ozomona do na wendre ndako na nga na mafuta na molimo bandeko na kimusuni bokobwaka mafuta bongo te nyonso wana mpona nini mpo molimo na nga ezalaki makasi ozosala jeune no 2 fois na semaine ata utu une fois ozorespecte jeune no ndenge esengeli ozobondela no pendant la journée ozotambola na obanga nzambe antuka molimo na yo ekozala makasi bao babundisaka o bato balokaka yo antuka mpo balonga ofo bazwa baforce ebele bapesa bango mpo na yo epuis so balongi te banda kobeta makuna na kana bango po bakotala ke yo topesi yo baforce ebele oke kobundisa mwana mwasi wana me olongi ete ndenge nini babetamaka bandeko na nga periode moko wana eleka mwa moke kala ezalaka boye nazalaka na wutai mosala nazalaki vraiment fatigué so na yebisi bino nazalaki vraiment fatigué
na ye na le na sukoli na ke na matina mbetu naza vraiment fatigué makasi le na matina mbetu boye motema na nga nazaki na posa na sambela nazali na posa na sambela ngabi Seigneur posa na sambela penza na posa na sambela mais naza kolemba vuma naza kolemba ngaye nazaka na posa penza ya kosambela po tango wana na ndo kanisa ke na ndo mona ke doki butu eza mulai fo kosambela po yebi te mamnie koleka na butu oya kolalola muki te doki nazaki vuma dofuna sambela vana lala lokwa nazaki na posa kosambela makasi bongo na nzoto vuma ntuka nazaki vraiment ya kolemba na bite na lala na nga kaka bona lamuka tale moso ponge katani bongo na sambela po pour le moment naza vraiment fatigué bandeko na ngai na lali kolala na lali boye tema nazaki pe fatigué na lali na bosa na nga pe kolata kitambala tango wana ezalaka deja si nzambe daba ibisanga ke funa lalaka toujours na kitambala na mutu na nga na lalaka mutu polele te na betela bino deja mais le wana siko ezalaki na azalaki ko respecter nso mikwana na respecter nola mo pe mwana bosa na nga na ola na nga sans kitambala mona na susumuki mikolo wana funa lata kitambala na lalaka nango ka ya kolala nango so ina lala nde na lali na kitambala mais so ina bondela par hasard pe na ndota kitambala na mutu mo pe wana to samba na biso na ba réveil to kipata to tie kitambala to sambe na yo mais nga mona ba ndota kitambala mo pe mona sambe no ka bon bandeko na nga na lala ki pe bongo sans que na raisonner que na tia kitambala na mutu na nga po eleka vraiment kala le na lali kolaka na lali bo na mona boye nga wana na telemi na kamwaki ngai yo na lali nde na yebisi bino eza différent na bato tomonaka ke wana na mona ngo balebele otelemi me ozomona yo otelemi nzoto no etikali wana obimi okesala quelque chose ozomona me wana siko eza ke nga nde nazomona ngai yo natikali me ngai wana su na telemi donc nga siko oyo na telemi na oyeba eloko te me oyo nde natikali nde nazoyeba nazoyeba ki bomoto na nga eza oyo etikali siko oyo etelemi nde nga naza nayebi te azosala makambo na ye oyo akoki kosala nga nazokoobserve kaka nazotala kaka nde mbala moko naye komona ke natelemaki nga siko nalali boye naomona nga natelemi nga bi oyo nini nake siko mba moko namoni nga mpe nake kozwa kobenda tiwa eyeli nga kutu kaka le na moni wana mba mona ekokanisa ye namona mpe boye deja ata 2 fois boye moko mpe esalamanga me na bosa nde ezalaki me koya na kobeta na bavideo mosusu esalamanga mpe su bongo fo ya namonango ata 3 ou 4 fois oyo naoloba na bino oyo eza différent oyo tomonaka ke na bimi na nzoto na nga bandeko na nga namoni nga na lali me molimo na bimi wana eza molimo na nga mte bimi siko me nga ole na o na bimi na mona nzoto na nga etikali me nga nde mutu na o na tikali na mona nzoto etelemi en tout cas batu mingi na yoka kata na ba réseaux sociaux to yokaka na yoka mingi kake na bimi na nzoto na nga na mona nzoto na nga etikali wana maintenant na yoka penza te mutu alobake na bimi na nzoto me nga nde nazomona nzoto na nga ndenge bimi na nzoto na nga makambo ezosala nga nazomona siko nga nde naocomprendre soki ekata te naoexplike bino mwa moke soki eza bongo nayebi te nde nazocomprendre selon nga soki elingi elakisa nini sikoyo le nabimaki na nzoto na nga namoni sikoyo nga naomona nzambe na naorepete ya bolimbisi boyokaka nga naomona oyo nabimi na nzoto na nga na mbamo namoni oyo nabimi wana nga wana oyo nabimi nakei mbala moko kobenda tiroir moko boye na bandeki kotia babitambala na tiroir wana nabendi sikoyo tiroir wana mbala moko nazwi fula moko nazwi fula wana nagumbi fula nakangi na mutu na nga sikoyo nga naokama wana ngati nakesiwa nini onkuna nazwi fula nakangi fula na mutu bandeko na namoni naokanga mpe fula na nga nazwi temps na nga nakangi fula na nga kitoko après nafukami naye kofukama na ka place nafukamaka wana kote ka nalalaka nafukamaka wana do nase etrouve nga mibale ngai yo nalali ngai yo mpe nafukami wana soki nazotala kabo nazokamwa ndenge nini
nafukami wana nde nafukami bandeko na wana bando tia boye me naoyoka maloba naoloba te nazokaka nazotiaka boye nazotia boye do nde tobondela totiaka boye ko nzambe na bomo oza nzambe papa na mitike epai na me nazoyoka maloba te me nazomona kaka ngai nazotia boye ndasiko na mitungami o nazobondela nazobondela na nga mutu nazobondela me ndeni nakomi mibale boye ndeni timba moko pa namoni oyo nga wana mosusu wana asisi kobondela azongi kaka lali na nzoto na nga pum bamona susu muki ngabi nde boye ndesiko ndenga na comprendre toza na corps âme mpe esprit toza na corps âme esprit selon ndenge ya koyoka bato nde balobaka bato bayebi makambo balobake toza na nzoto moko toza na corps misato pardon toza na nzoto moko nzoto yonka corps toza na moko et puis toza na ba esprit misato toza na ba âme misato na nzoto na biso toza na 3 toza na balobango ni 3 êtres 3 ninon toza na 3 nzoto 3 bato voilà toza na 3 bato de toza na mutu oyo nzoto na biso toza na mutu ya molimo toza pe na âme de corps âme esprit mais âme ezalaka misato corps eza moko et puis esprit ezalaka misato en tout cas nayebi plus isi yango te nayebi vraiment mingi mpona yango te me ndeka toyokaka bongo donc nga siko naokanisa ke oyo atelemaki wana efo ezala molimo na nga mpo ame ya moto eza ame nde yango esalaka tosanti tosimba tosanti tomona je crois ke wana eza molimo na nga sikoyo nzoto na ngai oyo etikalaki ezalaki swati na ame na nga wana nga nazolobe nayebi te so eza bo nayebi te soki bino boyebi plus boloba na nga botindi ata na audio mama Deline wana ezalaki boye ok ozomona donc nga nde nayi kocomprendre donc wana eza molimo na ngai eza makasi molimo na ngai ezalaki fort nzoto na ngai elembi me molimo na nga etelemi ebandi kosala baarte wana nyonso sikoyo nzoto na nga etikalaki yango mote me etikalaki na ame na nga nayebi te soki eza deuxième ame nde balobaka to wana ame misato yango wana mpo oyo ezosalaki na mona eza quand même ame mpo soki eza miso ya molimo normalement funa mona na miso wana oyo molimo wana yango nde mutengeke monisanga nayebi te so bocomprendre makambo wana donc oyo eza nécessaire na video oyo makambo ya molimo eza tellement makasi eza tellement ebele biso tomonaka oyo tomonaka tokompranaka te oyo tokompranaka te tozotatone kaka ekoki kozala mais oyo eza important koyeba ke milimo na biso fo ezala makasi molimo na yo fo ezala makasi mpo molimo nyonso ezolia bien ata nzoto na yo elembi molimo na yo akointercede akobondela mpo na nzoto na yo nasi tocomprendre biti nasaleli video oyo molimo na yo so eza makasi ezolia bien molimo na biso eliaka na jeune prière le yo okili bilei na nzoto na yo nde molimo no ele le yo ozotambola na kobanga nzambe molimo no ezozala makasi le ozotanga liloba nzambe ezokotaka kati na yo ezopesa yo bilei ya molimo yango wana nazoloba keso molimo na yo eza makasi ekosunga nzoto na yo na problème nzoto na yo eza na problème eza na bolembu eza na maladi eza na mikakatano me molimo no soki aza makasi akointercede nga na mona yango nde nazoyebisa bino molimo na nga intercede mpo na ngai namoni nayokani na mambo ezoloba te me azoloba molimo na nga azoloba bondela te asisi ekozonga na kati na nga nzambe omoni eza corps âme esprit et puis âme na biso yango tosantaka naza makambo mosusu namona nabetela bino ebele moko mpe naobongisa na oyebisa bino awa importance ya jeûne et prière yango nasi nosala yango après video oyo donc namona bandeko na nga balebele omona obimi na molimo ozokende me ozobanga eloko esalaka moto abanga eza ni ama mutu ti ozomona obimi na molimo me yo ozobanga